ti fond de teint nanga moi mbangu comme dans salon d'habitude. Voilà, on a ça mélange les deux fonds de teint on a ça là ka. So dans mon vidéo il y a fond de teint te comme on enregistre dans ma vidéo na ça là qui avant. Sikoyo na uchotia fond de teint na sangisi les deux fonds de teint na salle ensemble il y a Revlon na sangisa tous les deux couleurs na sina lobela ki on a na vidéo na lobela ki pour na nini oyo comment kotia fond de teint ah siko na osa makiki vraiment na luko na mizo mutu makasi te vraiment avec makiki pour to lobela est-ce que maquillage banani ba fard à paupières, ba fard à joues, ba biloko wana nyos tout est-ce qu'il faut somba ngo ka ya cher? Il faut ezalaka ya cher ya MAC ou bien ba combo pe comme mususu ebele ba Airbnb kay boyna boy est-ce qu'il faut dépenser comme bon ebele pour na bimisa look moko boya bien ensemble na bino to remeka pe pour yeba voilà nakindaki na shop na sombi palette oyo na olobela ngwawa na sombi pe palette oyo o comme on a révolution eza ba fard à jour tout tira na matama a ba mama en plus oyo eza ba fard à paupières o tout tira a likolo na kino somba ya moins cher o eza ya MAC te eza comme musu ya munene vraiment te donc na sombi yango awa na kati nazo fungola bomoni keza no ya sika ba couleur eza na yango yo comme ça ensemble na bino na on se maquiller na ba tablette oyo bien ba maquillage oyo to benga ya moins cher ba maquillage oyo ya ba shop canet normal beza MAC te ya ba cher wana te na on se maquiller na comme ça ensemble to découvrir ce que zappé bien ou bien ezaka malamu ko salela oyo wana ya ba cher wana donc na laxi bino oyo eza pour na matama a ba fard à paupières donc yango yo to fungola poto e des années na kati eza na ba couleur moi ebele botala donc na pona ki yango na habité to ya komeka ngona ensemble na bino to yeba soki faut ka kosomba ba couleur à cher to te un mot pour koko sangisa nao na ba couleur o eza moins cher mais koyeba vraiment ndeni okoko sala ngo pour na bimisa luka bien alors ensemble na bino tuzo sala na on se maquiller na ba produit na ya moins cher o na sombi on ka ya cher vraiment te ba MAC te ou bien ba nini ba L'Oréal Paris te na sombi o eza ka ba combo normal comme ça ensemble na yo to yeba soki pe il faut ko se maquiller na ba produit. Ah non, ça kama kiki nanga ba sourcil nde na l'accès bino. Avant la vidéo so na no mona ote ba détail na vraiment comment na sala ma kiki bien et ezala na se wana mais awa na olobela mama kiki te. Donc na ça on vraiment mbangu photo que découvrir ngana no ensemble soki il faut kaka pour salela ba produit à cher net tout le wana zui brosse moko ya propre pour na omeka koyeba soki slick ezoza bien ou bien za bien te bien kosomba ka ba MAC na sombi yango en Angleterre écoutez ngai 7 livres eza équivalence ya 10 euros mais na zoa ba couleur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 couleurs na kati ya palette o eza vraiment ebele alors na bandi o ezali na otia kombo nango pe na se pour soyo ko sepeli nango o eba kuma okokoki osomba ngo. Voilà na bandi na couleur moko oyo ya likolo awa eza neti moi jaune pona ko pesa na suka ya makiki na ko pesa mo ampleur mo boy na tie awa na sali pe la même chose koto yo na moni ma couleur yango ekanga bien ezokoya kutu te ou bien panzana na se ya miso ya neti misu esala donc déjà wana résultat moi malamu na moni na bongisi et ça fait ça voilà na jusqu'au deuxième couleur nazokende kozwa couleur oyo eza ya mwa chocolat oyo yango yo na otia yango na katikati ya nini
natia yango awawa. Toujours il faut que la couleur mon boya moi nayebi te ndeni na koloba na lingala mpona eza neti couleur de transition eza neti ezoséparé oyo otie likolo na oyo otie na katikati. En tout cas na look oyo na omizwa mutu ebele vraiment te kokende former balook so ya ndeni to omeka juste ka 3 couleurs ya palette oyo koyeba koma mpo kokosala kobongisa elongi na yo mais na ba produit à moins cher. Ming avec les deuxième couleurs na keka na katikati awa nde na beti moi c'était awawa. Je suis sûr de moni. Après troisième couleur nanga nazo kindozwa couleur moko les plus sombres na rozwa bleu oyo net bleu de nuit ya onde na oki aussi ça na otia likolo a miso. Voilà. Nazo tiango juste ka likolo vraiment kotambuma liso ezalaka. Résultat yango yo nayebi te bandeko eza sikoyo ya bino boyebisanga bomoni yango ndeni mponga namoni luku eza mabe te nde nasali boye vraiment eza mabe te eza kaka koyeba koma kosalela yango koma kosalela baproduit mpe ya moins cher mais otie maquillage na yo bien nazobongisa juste po ezala te baligne emonana te so ya mabe ke koto ekaboli badifférence ezala. Voilà, na bongisi siko na oki otia makiki après na oya olakisa bino look oyo ndenge aussi la ensemble to découvrir comment est-ce que look oyo ebimi. Fard à joues on a l'aksaki la sombi vraiment la moins cher. Et là, comme vous m'écoutez, 7 livres. Donc 7 livres neti 10 € tout le bas. Ou bien à dollar, le ça neti 12 $. Et là, moins bon. Donc, pour la couleur, mon boya, moi, chocolat. Donc, on a la couleur où il y a point. Première fois, on a la couleur où il y a juste un point. Et avec ma chocolat, tu veux ça, et en gros, on a ça, et la pona est banon ndeni couleur où il faut payer ça. Ceux qui kara il faut na kenda oluka ya marque, où ils sont moins cher, ou bien ceux qui paient ma couleur où il y a moins cher et simbak. Donc, il y a on a grandi dans le temps maliboso. Là, on a brosse moi en pied, brosse il y a Dior, donc mais brosse nyos tu ya moké ou bien brosse ka ya fard à joues et aussi pour la fard à joues vraiment normalement nalinga koseka nalinga osa boy pour na yeba côté nini er na oseka na bundi et ça quoi donc na sala boy na tiango puis ça te ko tie ba fard à joues na 100 000 ou bien so pendeni il faut sentir mokuwa moke zala awa boy na mokuwa wana nde esika batiaka fard à joues donc soit to fini boy oyeba côté ni fard à joues ne longi na ofo ekuta voilà. Je pose na ba fossette netinga fard à joues ezaka juste likola ba fossette ezato yo chompe awa wana katia non voilà. Eh oui, voilà na fard à joues nanga soit d'habitude na fard à joues na linga koleksa moi brosse na moi fond de teint likolo wana
pour faire à jouer, ça a vraiment été exposé. Dans le bon moins d'ambre juste. Comme ça, on a bâti sous fond de teint. Moins d'ambre likoloana. Et oui, donc ça fait ça. On a quitté en moins ampleur ou bien dimension moins moki. Yango boy na moi pembeni. Siko pona mbebo nanga nazui crayon moko ya rouge. Crayon on a sombi yango à 1 pound. Donc c'est équivalent à 1,5 € ou bien $2 américains. Crayon ya rouge ya moins cher. Na mais quand on a na mbebo na tala comment est-ce que ça va donner. Ah non, on a sali fois boye pour mon collègue soit vraiment en plein mot boye. Il y a bien. On a contourné dans mon encore. Juste à côté de ma lèvre naturelle et souka. Après, nous avons le même crayon. Nous allons remplir ce pour les restes. Voilà, sans kubaxe loko, crayon ou ya rouge, on a soumis à 1,5 €, $2, 1 pound. Look ou estili en tout cas na cantine à meni à lelo. Tozalaki na révolution ou eza blasha ya misu ya mabundi awa ou bien fara à joue. Tozalaki na palette OP à slick eza fara paupière pour na misu ya likolo na sali look oyo comme ça ba question eza ya ngana tu na bino ba bolandi bomoni yango ndeni. Est-ce que il faut ka kosomba ba produit ya cher ou bien peut ba produit à moins cher ce que vous utilisez pour réussir. Donc c'est à vous de répondre. Pour ça un message na c'est oui bisanga so monde nini so za maman omoni ke ba produit na ya bana ya mike eza cher makasi ba produit musupe ya ngoyo eza moins cher à la portée de tout le monde mukinyo so koko so ba produit o eza vraiment coûté mingité eza na ba couleur ebele avantage na ngoya ngwana pona ya mabundi pe ba fard à joue eza na ba fard à joue au plus ou moins 8 mobimba. Alors voilà, c'est à vous de me répondre. Bomoni yango ndenge nini ponga de ma part na sepeli na slick o na misu na ndenge sali. Ah vraiment regardez na sali ka 3 couleurs simples. Voilà, c'est ça. Et en plus na oyo na rouge à lèvres o na tiesa na ya crayon. Voilà, c'était Adrienne, la première dame. Merci d'avoir suivi. Vraiment, pour vous, ça a été un commentaire. Pour nous, ça a été pensé dans le. Voilà, donc pour vous, vous avez une page Facebook, Adrienne, première dame. Pour nous retrouver, Adrienne, première dame, na Facebook. Maman, na yeli comment pour nous, comme vraiment première dame. Donc, comme première dame à papa. On a tout dans la next vidéo prochaine. Zambé a pambola bino, merci bien. Motela linga kialia simba linga fimbo touchena koreko beta baboni Ronald antiseptique bimisi vérité oyo abombela kinga ye lokola sangwa zana ye bijutiete